Jude weza chibwa weku ushebe ya meme. Wali bantu bachijireba ni menshi manene ni menshi makole. Twenda tulonda muishila twenda tuchishina kumashini. Twenda tukabene twete tumaposta katuibanshi kuheta to. Wachinyi ujumusa kwa retire. Ay papa, sheno noanta tuchijituke babwani tuespere kwa kuchitutuke. Hawumbusha mkwabu kai watu manya kumpala kwetu. Wewe ujimutumanya papa wani njingwa mileni. Mema ujiwaku leo kima mweba. Kabunda wani njingakula wani. Untelesha njinjila mwaji. Njimwaku tuli binu hashi papa wani. Ngamba ni chinji mwafu njimwaku uminyina. Njimufuma mwulali waji sama. Tatu wani lekele chintu chudi musa kwezaji. Tochi jiba kuteke mena wani bana bangushimayi. Bana bakasayi oriental. Baheta luhandu. Bana balubumbashi. Baheta luhandu. Bana batujibalela. Baheta luhandu. Katona bashi kweta nasha chimoto. Tuchijibinjila na bukalenga bulengel. Kajinyaba jiba kwanza mashe. Bajiba kwanza mashe wabualukai. Papa wani kunangi chichenza kachitomba loshi bakuluisha. Baloshi bajibenda bakulonda. Bakeba wani wanga chawe kwenza. Malo achijima kuinjila abunya we kutoezela. Papa wani jinjila bikola. Mema mwache merci. Papa wani jinjila bikola. Uji mwananyi. Unji mwenyika. Uji mwananyi tujibaja nenda butuku ni munya. Tenda nenda. Munda wanshila ya makenga. Jikenga kinjanshi kushikato. Papa wani mwana munji kakuli. Jikenga kinjishila jangu jitunge muto. Mwana wangu luba ujuchila. Mwana wangu bisamba bisanga ujuchila. Kabunda wanyi. Kabunda wanyi. Kabunda wanyi. Jina jinika kabunda wanyi wakabe. Kabunda wanyi wakabunda. Mema mwaje merci njingakula. Wakumai njingakula. Wakumai akamwala. Njingakula papa. Papa wanyi kuleke jichintu chudu musa kulekele achito. Nasha tulo mwitenda mwishina. Ajamuni. Mama mwenda wakapanda nyaba jibahi. Yesi kujiri mpunga mwabao. Kaja wale gana lituweze chinyi. Jimukuluka hanji mufo bwalu hapo. Mufumani kwa pitala kunji nsama papa wanyi. Kunanyi mwakulekele chintu chitu jitwe. Chudu mwamana kuheta. Kubianza kuheba to. Echimbu bashi mushima bukula enuika na mfumwaji tungeji. Uji mfumwaji tungeka shitini chendele. Kapwana mtu waku imanyina kumpala kuheba mwakunyanga chiraji bakuhesha nashi. Jingamba ni kachena chishika ni kachena chinyanguka. Nasha basu baloshi baswa. Nasha kaba ibaswa. Papa wanyi njinjila mwaji. Bandeko, bomoni mama ya muluba, kolele mama ya muluba, total eloko moko awa, avato loba, mama oyo, bauti ko boma na Kinshasa, voilà. Une dame tuée par balle réelle lors d'une patrouille policière au quartier Kimbangu. Mama Oyo, bautuko bomba elelo. Mama Oyo avane na kata ndako. Mwana na ye ya mobali bazo la portable na ba policier. Ba policier bamona ki na portable bandiko wela yango. Mama Oyo azaki na ndaku na ye na mwana ye na Kimbangu. Bayoki makelele ndenge mwana ye azoko bunda libanda abima batie mwana na se il faut kabake na portable. Alors tango bato baningi ko ya portable comme na maboko ya ba policier ya baluba mbala moko babani ko bita ba balle po bakimisa bato oyo balinga tshaba mobulu. Bal ekozwa mama oyo akufi sur place. Bal ekozwa mwana ye musu na lokolo. Toyebite sikoyo sokaza wapi. Alors bandeko na banzi bomoni mama yango titre munene bacheli biso awa. Voilà. Donc mboka moko eza d'insécurité ya osakana te. Voilà. Alors avant to kende na makamu susu to ka message message yo
ça. Peuple kassaïen, vous avez la maturité. Peuple kassaïen, vous avez la maturité. Alors, ils sont besoin quand tu as rapport. Ils ont fait bakanda bakuna bango kuna Bob bandeko bango balobi chilo balobi mutabomi mboka yeyo mboka ese kufa mutabomi mboka yeyo. L'ex-Congo belge, indépendant depuis 1960, dispose d'importantes sources de minerais. Le pays est rebaptisé Zaïre après le coup d'État de Mobutu. Il consolide son pouvoir grâce à l'appui américain. Fin des années 60, Mobutu fait pendre ses opposants, il écrase une révolte d'étudiants, les cadavres sont jetés dans des fosses communes. Le maréchal lance une politique de grands travaux qui donnera lieu à une importante corruption. Dans le palmarès des chefs d'État qui ont détourné le plus d'argent, Mobutu est en 6e place derrière les Marcos. Alors, bandeko, archive et bandako loba na bandinga osakanate. Na moni bati ndinge logo moko bazolo bela ba miyibi to ba milliardaire ya RDC. Mina komoni ba komba ba ya batu ya deuxième république te ya Mobutu na moni yango te kuna. To kolobela ngo après. Na banzi boyoki o alobi wana ezanga te za mundele. Bato ba détourna ba mbongo ebele na monde atie Mobutu aza na 6e place. Tozo bomba ba archive wana tango nge koma to informer les jeunes bayeba tokomi boye pourquoi. Chilombo bango balobi Mobutu mutabo mamboka. Ba musu balobi Mobutu asa kufa na ye. Akufa na ye me histoire etika na kati. Na France to yokaka baloba toujours ki nani oyo De Gaulle, Mitterrand, tout ça batanga bango. Na makambo bango basala na mboko. Kimbangu akufa ava Mobutu. Batanga Kimbangu l'air nyonso. Lumumba akufa ava Mobutu. Batanga Lumumba l'air nyonso. Donc tozo préparaka ba archive. Bongo to kwesa to yebisa bana ndenge nini to komi boye parce que tozo ki indépendance. La RDC, pays indépendant et souverain. Comment ça se fait que tu commis les loboyés? Donc, malembe. Alors, voilà la prison d'Aru, Anituri, Bunia. Voilà comment mes frères congolais sont traités dans leur pays. Et les Kinshasa sont là pour faire le chantage parce que M. Kabundi vient de démissionner son poste de... Voilà. Oyo, Bande Konabiso. Nazola Exabino Bango, bazana prison, côté Bunia. Botala ndenge bazali, ba prisonnier ya Ituri, chez eux na RDC. Chez eux na RDC. Voilà. Chez eux na RDC. Moutoune fa kuma boye. Gouverneur Azan Likabakolobate, les pouvoirs n'est pas décentralisé. Mais pourquoi Bataboy Obimsano Bamonte? Hein? Bataboy, pourquoi vous gardez mon prison? En tout cas, n'a évité ce que dans laquelle il met. Moutouzou m'a vu Zaboy. Bon, regardez, pourquoi? Ça fait un bon temps, n'a rien. Et puis, parmi Batou ba détourna ba bongo. Bongo bazana bango na te, bango bazana lemso azuka mwa kwanga kama portable, tande mo torturer bango. O mususu alinya beta meeting, alingo beta kamwa asala mwa soki nini communiquer soki pa pi camera na France a bazako lukaye, ayibi soki 58 millions, aza libre aine na France awa. Azuli ya bien ba frite. Eza mawa. Alo bandeko histoire message naza nango eza nini? Message naza nango nani azana sima ya Kabundi. Bandeko 2023 ebandiko koka oyo ba politicien néophyte ya RDC baza kondima kokene élection entre état armé eza na baboka bato mosusu. Eza mawa. Tokomi na 2022
2023 nde boki l'élection. Alors, et pas ici ko yo makamoufé banakobe bakande yango yo. Congolais ama il était. Bazo salaye ba G. Congolais comprennent kana rien. Si on a lobby que Mangwele oyo Mobutu as yokana na midele bas tia biso ceux qui ont de commissaire biso boye ceux qui nini te comprennent raté. Kabila aza expert na ko diviser bato. Trandinga divisa nini Budi ya Congo oyo ane mwanda tsemi a divisa ba bloko belé. Sikoyo ayebi ke il faut achachi lombo na ba conflit na banani. Il faut a diviser les sous Baluba. Il faut a diviser, faut pas payer IDPS. Il faut payer acha ba katange en conflit na Baluba. Bayebi ke actuellement batu balina ba Chilombo te. Donc Chilombo so qui a pesi candidature ceux qui vont voter 1980 za Baluba, quelques Baluba. Sinon mutu o raisonnaka na mutu ako voter likamonini parce que a sali donc moyete. Donc Chilombo basimbi saka pouvoir, soit pouvoir mais qu'on sala rien. Yango na bozomona ba oso zo kondana ba nani ba conseiller le côté. Ce qui Chilombo tie batu na ina kaka Baluba parce que yebike so na tie ba Congo na tie batu mususu ba ko tuna ngame toujours travailler mais ko besoin de kandenge nini ba on tout bisaka ye mais so na tie Baluba na expliquer Baluba ke te et pas ngana kendaki talande to yokanaki alors bino awa bolia na bino mais bo tumisanga ite ikamosini. Donc qui tribalise ya Chilombo. Il faut comprendre que pourquoi ça ndengwana. Pourquoi ça Baluba? Parce que ndenge ya yokana ki kuna soka chibikolo mususu boko tungisa ye. Parce que ezra Chilombo, ezra ba ministre, ezra ba député, ezra ba sénateur, muta travailler ça la été. De toutes les façons ça depuis le 24 novembre 65, député ça l'a raté, sénateur ça l'a raté, ministre ça l'a été. Ça c'est depuis depuis le 24 novembre 65. Ce qui va salaka, ce qui va venir comme ça ne te comment la situation était. Ce qui va venir comme ça ne te comment la situation était. Les lois yoto qui na lac Tanganyika, moi j'étais là-bas, mais bambisi tout ça combien de couches ils exploitaient. Mais tu le mofa que nous bambisi na Namibie alors qu'il y a na lac Tanganyika ils appellent. Deko nangai. Na loba na bino, je le répète plusieurs fois. Ce qui balingi ko tia batu na conflit bakina ko zwa muluba. Balingi ba tia sikoyo Chilombo a conflit bazo no zwa nani muluba. Mais faut ko yoka makana na loba na kabino. Donc kabundi na batu na ye Chilombo a comprendre que te. Tangu menace uti pa kabundi parce que kabundi mutobandi. Tangu menace uti pa kabundi. Il fallait pas y répondre. Il fallait faire la ndengwana. Mais le ko yepe mutu Mobulu ka neti lumumba, allez, zoa ba militaire na tinda ba kino sagaje kuna, allez, siko tala. Batakabul, baluba, bakomi siko contre Chilombo. Ti déjà na katanga ba tebelebe ngina ba Chilombo te. Donc ndeko nga yo kangai, soki ndoki alingo lia yo. So bozana ndako moko na ndoki, c'est-à-dire bozana mwasi no za ndoki, to mobali no za ndoki, to zo kaya mwasi parce que ndoki za mingi na basike mibali. Mwasi no so za ndoki, abanda ko bimisa ka yo mutuma be. Surtout na famille na yo, surtout na ba camarade na yo, asubo ka bandobo, asubo ba mabe na yo. Ah ba pesa ki ndoki boye. Ah ngam tra yebi bien. Ah boye. Oyebi pourquoi ça ndona? Parce que soko kufi. Ya ça signal ki bino. Ki tala o moni ka kufa. Donc motali ki ndoki na maile azate. Ako bimisa yo ndoki na famille na yo. Ako bimisa no makabo buzoba oyo yebite. Ah, yo to ngoya potote, yem taboyaki. Ah, donc na famille na bino ko cha zizani, na ba camarade na yo ko cha zizani. Soko za makasi te, soko échappate, ti a ko bomba yo. Tango ko bomba yo, na tawa na famille na après aller à se carter na ye. Parce que ça sali oya zaki na mo besoin. Mais ezana bateau baza ma yele bakima. Bakima ozo continuer ko luka mais comme trop tard.
Donc c'est comme ça que Rwanda bazanti va sortir na keta sorcellerie baza ko sala ba programme na bango ba congolais baza ko yeba te. Sikoyo Chilombo ba professeurs ba ninga été. Bazo tala force ko to diviser bona baluba. To ko sala ndenge nini. Après ba katange faut pas la paix. Et ko ba makasi. Après au mona wa ya boma Chilombo. Tango ba boma Chilombo ba congolais ba olbani ah malamu to kufi. Asala qui rien, avant ça la biso bango baza ko se préparer, biso za ko se préparer te. Alors Chilo Moro ndimaki oyo bandimaka te a continuer ko subir yango. Alors bandeko longa na yibse yoke e ko suke la Chilombo mabe. E ko suke la Chilombo mabe. Makambo ezo ya Chilombo ba conseiller baluba ba yebele ko te on a pétition zo baluba, boza la maturité. Les baluba ne comprennent pas. Boza la maturité, bon comprendre que Muto ya pesa ki yo pouvoir position na ezandingi nini azanani siko na yoki ba pesa information que FCC za debout balingi ba reprendre le pouvoir na bango tamu magia lobaki Chilo mo fele ba kanga eti na prison parce que Chil magita mazo loba nani mutatinda ki Kabila kende ko loba boina boina o prévenir batuke aganya na ete yamona yaki ko loba soki 2023 Chilo ba bimite magia o imane libanda ba bisaye Congo, baluba baso comprendre que loko mon côté. En tout cas, ça m'a mingi. Et ça m'a mingi. Je suis fier d'être au Congo et je regrette que biso Congo tout ça mélangé na batumoko qui ne résonne même pas. Ba yebi le côté. Donc au conseil ma bé pour na mbongo andimi à céder. C'est pour ça que je vous dis que je suis fier d'être au Congo. Ceux qui vont jouer palmarès ça va mi yibi. Na yebi te ba Congo ba na combien? Palmarès c'est pas yibi. Combien? Je suis fier de l'être. Et tina za ko loba na chama mon côté. Parce que soki mboke komi boye mukongo azate. Soki mboka e komi ndenge to zalelo mukongo yate. Tous les ya bato ba profession soana bazana kati ba muzito ba muyibi basana Kabila wa na yibi montage mutola zo par semaine na yibi. Parce que na bonde la ki pour conseiller na ye awa nda kuna ngai. Na bonne que j'ai prié pour un conseil naïe. Il m'a tout dit. Voilà. Donc, ça m'a bandeko. Et tu sais, si on te montre la même image, bien que baso menacé pour la image, mais botala na oyo. Alors bandeko, ce qui mboke comme na niveau aboye, peuple abandi ko bunda na ba machette. Peuple ko abandi ko bunda na machette. Donc ils amawa. Ils amawa. Mboka moko mboke kufa penza wala uzomona leki ru ya avion e dindi na poto bazo timula siko pour obimisa avion mobimba makambo esala na mboka na biso na mboka muso esala makate nzambe na ngai ye voilà
totana ngama biloko mususu tokana no. Comment est-ce que Bino Mokopoya est pas le premier vice-président de l'Assemblée nationale? Tokoki kondima biloko ya boyete. Jamais. Tokoki kondima biloko ya boyete. Nous interpellons même le chef de l'État. Mais surtout qui n'a pouvoir pour la critique va conseiller. Jamais président de la République. Yo koko ko zo ba masana yo ba tala ba conseiller na présidence pour pas ça na pouvoir. Mais ce bazo finga mais ce ba zela. Hein? Toko défendre ni. Hein? Toko défendre nini? Hein? Saboya kina ida ko bo majoma kabun, danya ba bo makatume mwake. Nani miloko bene boyo ko sala awa. Tokondi maelo ko boyete. Tokondi maelo ko boyete. Nous interpellons le chef de l'État, nous ne sommes pas contents. Il faut valider conseil de présidence. 1500 conseillers. Hein? Par conseil, mon bimba Moussara, on va se comprendre dans le restaurant. Hein? Par conseil, mon bimba Moussara, on va se comprendre dans la boîte de nuit. Mais tout cas, le président, il n'a pas ouézé. Yo solo ba nous amulu bate. Hein? Oh. Yo solo ba nous amulu bate. C'est comme ça ni. Biso vraiment tout ça ni. Ah. Est-ce que mususu na monité tout ça non. C'est pas votre temps l'hôtel. S'il vous plaît. Respectez la règle du jeu, s'il vous plaît. Ça va, je respecte. Il a respecté les règles du jeu. Le parti que lui soutient aujourd'hui, l'IDPS, vous voyez, d'abord mouvement citoyen. IDPS est un mouvement citoyen. Bien sûr. Vous voyez, un parti à tort, ils n'ont pas milité pendant 37 ans. IDPS, où il y a Bango, où il y a IDPS, c'est qu'il dit, j'ai agrément en 2009. Non, nous tenons. En 2009, IDPS est au parti formel en 2009. Est-ce que vous commencez à avoir un mouvement citoyen? Non, parce que le mouvement citoyen, quand il arrive à Lucha, il fonctionnait, il militait. Et la République démocratique du Congo est née démocratique. En 1960, il y avait la démocratie. Le président et le premier ministre étaient élus. Voyez-vous? Bateau, la dictature, il y a Liboso, Koma, Kimba, Bamba, Mahamba, Anani. Ils ont été pendus à Anatita de Martyra. Ils ont été pendus. Vous savez qui a signé les derniers actes? Vraiment. Alors, bandeko, bomoni ndeko wana alobi vérité. Na 60 démocratie na mokona biso. Bato yo balobaki non, ils étaient tous pendus. Boyoki ndenge lobi, tango na kolobango, oh, za Congo, ils étaient tous pendus. Alors, muto yo nzambe akeli, yo muta mokili oya ko bomaye, o kangai singa, o bomaye. Déjà, sokinga na moni yo zo kumisa Mobutu ata lika omoko, na zo mona yo posa kaleti Mobutu. Zwa ke ba bomaki papa na yo ndengwana. Et pas seulement à bomi, mais à interdire ba Congo balela Emmanuel Bambate. Ba oyo balela ki a bomaki bango. Bino ba jeune, boyoka Mobutu na sango. Hein? Ba jeune, boyoka Mobutu na sango. Nous on était traumatisés. Hein? Donc nous avons traumatisé ba Congo. Pour biso iba makama bomba batute. Muto ayena makama bomba batu. Muto ayena tribalisme. Muto ayena koyiba. Muto ayena assassinat. Muto ayena boaka batu na ba force commune. Balu bien go hein. Tango na banako sala émission na d'ailleurs yokutu soko kumisa no batu ndengwana kima kotana no ngaite. Pona ba preuve na banako bimisaka ngate mto wana loba batu musu mto wana loba. Voilà. Voilà. Toko so la pela bien ndengwana. Toko so la pela bien ndengwana. Tata wana ibe kolo na été hein. Mais na komitu na soka ze kondi. Bazar se préparer. Bazar se préparer.
baza se préparer ndenge nini bakokimela toyoka nano un aventurier mosusu azanga mayele bolanda ye naza na recommandation moko na sala mais avant recommandation na kosala poste na kosadresse principalement na président de la république monsieur le président histoire ya monde elakisi biso que lorsque bana ya classe baétudiant bajeune bakoti dans un mouvement contraire na pouvoir ezalaka bien mingi te mpona pouvoir soki bana surtout ya mikie bakoti na babandi kotambola na balabala mpona bama classe to mpona raison mosusu il faut faire très attention rien n'est moins sûr face à bana le monde entier regarde la RDC nous sommes dans une confusion générale on a l'impression que tout s'était arrêté mbongo ezomonana te classe ya bato eza difficile puis la Congo est comme plus difficile qu'avant je viens du Congo il y a une semaine avec na Otikolosi na makambo ya semaine il y a semaine ya nini ya tourisme donc tout ça vivre situation moko monsieur le président sikoyo j'ai l'impression que il faut vraiment ôter les mananes il faut marquer stop ôter la gauche ôter la droite ôter la likolo ôter la nase ôter la liboso ôter la sima situation ça va la mingi te ça va la mingi te peut-être que bazosala barapport te mais biso tozola na population tozala na bato ya population nauti na Congo profond naoki kotémoigner que vraiment la situation n'est pas bonne la situation n'est pas du tout bonne na gouvernement na biso quelques ministres kaka baza koémerger le reste bazokoka eloko moko te likambo ya entourage na yo basi baloba ekoma so tozoloba boye oyo tokoluka baposte eza kaka mpo na poste te tokozwa mpe baposte yango mpo totangi mpo toyebi mpe mosala neti ngai nazala na complexe moko te ti lelo moto alikinga na communication ya komona na botami te en tout cas communication basée sur la culture locale oyo nga mona créa sur base ya compréhension ya mentalité ya congolais ici ce n'est pas le problème monsieur le président ça ne va pas ça ne va pas lokola bana bakoti na rythme oyo sikoyo lokola bana bakoti na makambo oyo wana pene komi dangereux naza na baexemple na histoire ngai moko nasala théâtre na joué un rôle principal l'étudiant de Soweto. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en Soweto? C'était la réforme scolaire. L'école la réforme scolaire, des enfants sont descendus dans la rue parce que gouvernement, encore une fois, il y a Afrique du Sud, a sengaki ke bana ya Soweto, baba na botanga na monoko mboka, na Afrikaans. Bango ba bene fois tanga pe na anglais. Toyebi résultat, il y a eu les enfants de tuerie de Soweto, oyo ekangaka ba Peter Bota na Kingoti lelo. Il faut faire très attention à Basoda Bamobeta Massasiata et l'écolo. Deuxième élément à l'élève, mai 68. Étudiant en France. Bandeko, boyoki voyou oninga zoloba, ngana benge voyou. Boyoki voyou oninga zoloba, mutaleki yazate, boena boye, aibi kusala, kubokusamboka, tout ça. Bandeko, archive mutegoloba. Archive mutegoloba. Tokolanda awa. Tokoyoka. Tokoyoka. Sur Back Market, les batteries des smartphones reconditionnés sont vérifiées et remplacées si nécessaire. Mais on va refaire cette pub avec quelqu'un qui a besoin d'une main. Bolimbisa bandeko to lingaka to lakisa mutu tanga ko munoko aya tanga ko munoko to lakisa bino azanani mapela mole ba yimi mbongo ya simalo yebele sac le prêtre kolo idéologie shita simana komi na bimi na bendi pe parti nanga Zakari atindi ba apeti bongo ya apeti mona nombo lobaki famille to yango na le bitenga ifona benda mukwa lokwa mbongo bimi na poche ya Zakari Zakara zalo honorable to ebite to ka erotique na papa Lutumba combien sac le prêtre kolo idéologie shita simana komi na bimi na bendi pe parti nanga yo mabeli no moni mama mabela mole ba yimi mbongo ya simalo yebele nga Zakari ba baswe ngayo disponible ya kosakana te pour la république il fallait bato bautawa bakende poto siko na kati ya délégation eke poto ata mutu na biso moko afami aza te bamemi bangulu na bango ono Zakari zela nano mbobongisa no mboka to za sirke ngana obongiselo za sirke ngana obongiselo nga
ezalaka bien ezala pembe bazalaka kobongisa nano vie mpo na bango na famille na bango tosala eloko te toza baleki nzela ye moko alobaki toza baleki nzela aloba zakari azala libanga na se ya moyo toza baleki nzela pourquoi pas naza à disposition na yo makambo etali encadrement bajeune makambo etali culture et art makambo etali communication côté wana mpena donc naa na don mabeli nomoni mama mabele amoni bayibi mbongo ya nsima ebele oza sirke ngai na kobongisela nga zakari alobi akopesa biso tosomba liputa ya $5 lokwa mbongo ebimi na poshe ya zakari mabeli nomoni mama mabele amoni bayibi mbongo ya nsima ebele alors ndeko bomoni mutu abona ocha munoko mutu aleki nga aza te na kotravaille futur ministre la terre boyoki bomoni muyibi aza nani muluba aza nani muluba ndeko archive eza c'est vrai archive na mpeza ekendaki na tikeli so na ndenge nazalaka te mais ya mike ezali bandeko soki bino bozana ba archive mosusu bozana yango botindelaka nga nazwi kote mosusu na mona kobombaka yango alobi mais bomoni nini salami alobi nini mawa Encore c'est du plafond et si lit ma parce que je la chantier on est à ciment immeuble au pays tu là maman là c'est tous les deux immeubles des arts et maman là des gars oh bah bon ça n'est chaud ou bien ni non papa pompier azate